Baïwa baïbi réalité, mais mina liwa. Mais tout au point, tout le monde a cagaté la seconde fois maman a bana. Avant moi si nous so avant bobo ta we bada caractère na ye. Na mona liboso yo yebi karaté, na mona yi balo yebi karaté, na mona liboso so ki conseillité, moi balo zo yi conseillité, bo yebi sanga si. Voilà. On comprend na tout so ba lisoro na ngake oyo salama matu Samuel. Oyo bakanga matu Samuel na moi si moka utaka poto. Poto bakanga na ndako. Mama bana ngai wana. Répétez ça. Mama na bana na ngai wana. Tobotani bana misa, tobotani bana. Ah, tu comprends. Je comprends le quoi. Moi si utaka poto bakanga na matu Samuel. Mama bana ngai wana. Il veut avoir choc là. Mais si qu'on a mis ton ngana oseka nanga. Maman na kufa? Te azali. Bana azali. Akufa les amois. Pourquoi tout à fait n'est pas dit motema et ça la passe. Parce que ça blessé tant on vit une nouvelle. Oyo ka passe. Au vivre le peu boyer papa ezapé bongo. On est en Korea koyanga no fanda awa. Même si Jani ba jeune na théâtre bazate. Parce qu'à l'époque là parmi ba jeune ngam na ka jeune. OK. Surtout tali neti ba vie masasi ba vie Johnny ba ko incarner ngala ko bon qui jeunesse à ça la rôle moi n'a que qui moana il y a 21 na 22 ans na ina facilité même ba ko bengo awa pona na zaida na ba critère wana na petit Jani pour comme na ki Jani te comme na ki Lola OK na ebisi Lola fanda ba jeune bazate ngane na monio awa ngana okanga mayo zala awa zala ka pembe na ngai eke simba nango sela ngo tena idéologie mona na Jani boye tanto ça théâtre ba Jani chaque commune surtout que photo linga mwasi ngana parce que Jani idéologie wana au moins place commune so ya artiste za la bongo so na oyena koto ko jouer na banda il faut linga mwasi na banda selon moi ça ne moi c'est bon monsieur to lo bala mocho ya kutana mwasi mo mabe ya bon aboti na mazu mo pese mukanda te bana so misa Bible lobby celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dans d'autres versions, celui qui trouve les mauvaises femmes trouve les malheurs, trouve la mort. Aujourd'hui, on a un sort de tel cimetière rebelle, on dit 600%, on a 80% bolingo. Voilà. On va dire bolingo, on sali bolingo, sali bolingo. Balobi Kill France Télévision n'est ma cam. On a besoin d'un film bien, autant la émission bien. Kill France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto lo ba minté. Nous salande ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebé. Yannick Wengebé donc. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge na la Yannick Wenge yonde makam. Kill France Télévision n'est ma cam. Salande ma cam. Voilà. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission. Mesdames et Messieurs, merci pour votre fidélité. Vous êtes tellement nombreux à Kinshasa, vous êtes à France, vous êtes aux États-Unis et partout dans le monde. Très tôt matin aujourd'hui avec Joe Moulex, pour qu'on puisse parler sur la mort de Jani Faya, dans tout côté de Matongo, pour tout le monde. Abonnez-vous massivement sur Sabuna Namite et vous pouvez aussi partager cette émission. Je suis avec Joe Moulex. Joe Moulex, bonjour. Bonjour. Sangwa matanga oyo zunde nini parce que Jani Faya vous avez nini. Bon, sangwa écoutez le wapi. Vraiment na pamboli nzambe vraiment Bible dans toutes circonstances pour komisa nzambe. Voilà. Nazwa ki nouvelle Nazaï Kobima pour que Moussala parce que je travaillais la nuit. Il y a ce qu'on a outil Moussala. 6h, c'est l'histoire de 6h50. 6h hier. C'est toi qui m'avais appelé. Ok. Au Beninga, mon numéro nayo. Tout ça l'émission. Autant au Bengo lobby au Jani Akufi. Ngabi jamais ngana boipo. Ngaza news te. Ngabi jamais obite Akufi ngabi. Ah papa kebeza biloko ba Facebook, ba WhatsApp. Pour ngaso ki Jani Akufi ngana yeba. Obite Jani Akufi. Na kati. Na bina bengana na bengi Fisto Pelende. Pour azape aza numéro a Jani. Ngabi Fiston. Est-ce que oyoki nouvelle moko awa Jani Faya Akufi. Abi Jani wapi? Oh Jani ka moko Jani a théâtre.
Abi non 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 non. Je ne passe pas toto solane l'estramar. Akati na munya benga oh nazo benga numéro na ye ezo sonner mais bato bazo yambate. OK. Ayeko benga numéro mususu mutayambi abina minute oyo kolo téléphone aza susute akufi. Nde azongeli ngai palo bakaye ils appellent effectivement Gianni Faye akufi. Vraiment na ki paniqué voire même kuna musala na zui problème moko tellement ko bato bakwe ko benga tant kaka na se confirmer que Gianni akufi pas même 3 minutes. Okota na Facebook boyo okota na nini bondire mbule zobeta na téléphone. Bato babenga na kenda musala na sala mistake moko boloko akazaki makambu ezalaki na mutema ya Gianni ya makamba nini ndi nzamba epargne nga même na musala nga na longwa le même jour wana. OK. Parce que na sala kana balabala oyo président mboko azalaka. OK. Na balabala oyo président mboko azalaka. Talaka sikoyo na telemaki na porte na iba voiture à boss nyonso. Sikoyo na moni voiture moko ye. Na ko fongola na ko zwa remote na fongola porte. Te fola sa nini? Na ya verre bango na tuna bango. Nga na fongola porte. Bakotimba mo. Na fongola porte. Nzoka sko boss à côté na voiture mususu ma foi na sima. Atuni o fongoli porte pour ani voiture nanga. Abi mbala moko nabite boss na mona kiyo de na sima na fongoli porte. Yo mona ngabi yes. Na mona kiyo ozaki na sima yango no moni na fongoli porte. Pona ko fongola porte pona ibi voiture te. Mbala moko sa lokola mo coïncidence mo. Na binzambe naza na passe ya Gianni défendre nga. Pona ezali da d'autres nazali da paniquer. Obi musa ko za na émotion mais bon moni ko azo tambola. Mamu na ko za conscience na sali mistake on na bien parce que naza émotionné. Na makamba Gianni do nazo conscience. OK, merci beaucoup balobi Gianni Faye akufi na eloko kozongela parce que la brune bazaki na babota bana so mi balé so misatu et basi bakabwana ki la brune ki kozwa pe petit mo ba botine un peu les sous et après Gianni Faye kozonga parti Gianni Faye sala ba AVC pendant sur 3 fois pe Gianni parti Gianni Faye jusqu'aujourd'hui 16 ans la poto azana mukanda te ba stress wana ndemte be Gianni Faye. Bon l'hôpital sola qui Malé qui n'a pas na Belgique, Rita Moulemo, parce que chacun a sa nous naï. OK. On s'appelle la maman Arlette na France. Donc le problème c'est quoi? To continent makamba bolingo na bango, to moni makamba bolingo etangate. Tababaka amour des aveugles parce que yebite o jaja za ko yo kani baza ko memela. Voilà. To pesa kaka ba tort mais oh ce qui s'est passé yebite. Na to comprendre le quoi. Mais du moins Gianni, d'abord, c'est mon frère à moi. OK. Même dans la mission à Lobaka, grâce à Joe Moulex, donc imiter Joe Moulex au Ngayoyu. Voilà. Donc, Gianni, biso to yambi na chic soglo yenge. So na biso, ngam na yambi Gianni na chic soglo. Gianni akuta bino na chic soglo. Akuta biso. Parce que biso toki ba ta première promotion, to za ki ngai, commando motote que son nom repose à paix. Nzeta Moselu, il est pas Koufa. Nani Soussou. Ba maman Maloba. Oui. Je ne pense pas entre Yuyu, Tonani, hein? Bote Yuyu ndiri Azalaki. Azalaki déjà avant. Deuxième équipe. Nde ba Gianni Bayaki Koya. Koya avec Batebele, Monsieur Bakima, Gianni Ayaka Chiksok Loyenge, mais Gianni Azalaki jouer pendate. OK. Parce que place ezala quitté. Place ezala raté. OK. Gianni pena ya ki na Chiksok Loyenge, parmi bateau ba déméré c'est Gianni. OK. Yango no moni pe et salié. Donc Gianni Ayaka Chiksok Loyenge place à jouer zate. OK. Parce que ngana Azalaki wana. Donc po ngana fanda lobanga mona linga ko Gianni comme ko jouer un sunga mona comme benda yi surtout que il est spectacle tout ça na lever des rideaux na yi tout ça la lever des rideaux ndé aye kaka ça la lever des rideaux et ce mona pas ozani pe mbongo te parce que à ça là moi test mo simbaté par rapport à voix voix bimate voix azaloba voix moko ba simbaté Gianni aye ko disparaître et que batamoko aye ko ya lisusu pas aucun da pabité na otaki ki kuita moi ba kota ba nunu commerce kaka moi ba commerce na ye azako sala somba ba fufu na ye ba nini pa moi mbali azako bunda ndetanga ye ko ya nga no fanda awa
même si Gianni ba jeune na théâtre bazate parce qu'à l'époque là parmi ba jeune ngam na ka jeune OK surtout tali neti ba vie Masasi ba vie Johnny ba ko incarner mais ngala ko bon carnet qui jeunesse à ça la rôle moi ngas ko daki mwana ya ba 21 na ba 22 ans na ina facilité même ba ko bengo awa pona na zaida na ba critère wana na si Gianni pour comme na ki Gianni te comme na ki Lola OK na si Lola fanda ba jeune bazate ndingane na monio awa ngana okanga mayo zala awa zala ka pembe na ngai eke simba nango zala kaka moi pe surtout ni na va ba osala ba lever des rideaux na bango ba comédie ndenge zala kaka avant to sala pièce OK nde ko sala tango chic choc lo yenge e banda pe zali na batamo kutu Lola to benga ka Gianni alongwa ka lisusu balandi mbalo sombo longa na chic choc lo yenge ke sala groupe e kanga ngenge ye na muyombe gauche ba pe na muyombe gauche esimbité Gianni ko amonika ba via ngo na moni azongi na ye azongi su bolo ko la pa ine o ayeba kite bon to mona ka mal nécessaire azala te to yeba ki kaka et sous moi to que jouer na pongolof na mbinza moi to moni parce que moi na ba côté kuna elo nye ko sala tango sko succès ringe comme na veille to longwa on to préparer film à Sarajevo à l'époque titre ngaki ngada da moi na Suisse to sala na ba spectacle OK sikoyo tanto que studio pona to arresa na Renapec to remarquer ba absence ya Mangwaou absence ya papa Johnny Chakala ba absence ya baba Mungita moi ba absence ya Batebele nzokande groupe et c'est ça déjà défaut trace déjà na mire ça biso to yebité ndengam ta fongola ngande Al Pacino que son nom repose à Pabi moule ba vio baza fo nini oyebi ke tala bo ngabia solo ni na fonga na esi ko ba jani ponga na ki chef a groupe na répétition na fansi bango na bito tourner te main eza na mopepe moko boye eza cc ce que boye ki mopepe na bo ningana te parce que baba Mungita yaka ko lukanga na butu a solo na ngai na palais na butu tala boye masolo eza boye en tout cas biso to ke la sobre alimanga da signer contrat na Inibra bon lokola ngasko na gina no pire vie ngala ki pire bangote na ki bena pire vie donc il peut simbanga isa passe parce que vela ina confiance nanga ndesko na fancy bakte na bi na minute oyo mon pepe mabezali OK mais mutute aningana et ko sala sikoyo na osati ke nga bazo convaincre nga talaka ka mbongo ezoya na yebisi Gianni zana mopepe moko ezoya nga na ko okende pona ekomi déjà boye nga sponsor ezolukisa nga po sponsor abi na bango ke omondengi va o esali boye nga da ke Inibra to moni bino mais po bolonga ngada dia eza mwa passe pona to me kolonga ngada faut to benda petit na ye to bendi petit na to kozwa ngadios pona ki piri ngadios OK that's also ko pelo ko ngapna ki piri vie skoyo babendanga ngasko sponsor nde mtu ya pe convaincre nga banani bango te mo ngala signa contrat na sponsor OK on comprend la différence amona si Gianni na minute au choix ezate yo tikala oh nyoso nga na iko sala yo sala ngo omonde yo tikali ba considérer yo o comme chef ponga na ki chef to na yo koyo na récompense wana ngada ko récompenser yo mais nga soki na keye simbité so na zongi ngada ozwanga po nazana boulot mais yo soko landi esimbité wana boulot te donc tikala awa ndesko ça to keye pene réfléchir que to kabwani déjà na chantier to tikaki déjà filmé wana ko basali sko ndenge nini bon Gianni Lola place Moulex ça ko jouer oyeba kiango betango simte sala kaninga da ko sala vienga sa pese na bilamba ba changer sko kombo nde ba pese komba nani ya Gianni OK saka la penenga longwa ki bazui musabu ba remplacer ba nini da pièce de assez neti nzembe se yemba ma ba riti beze salama pour que na da to tournango te ko pa que ba tumsu bazate to bi bo so to moni ba yeka ka te to remplacer ba ça to yeba déjà que
makoma kambu c'est babaki eta basali sko théâtre à Sarajevo des places bimisa nani Johnny Fire. Ok, ok. Parce que Johnny Fire. Na combo na ye. Lelo Johnny Fire atiki biso a confié un artiste comédien oyo pe talanae a la kisa ki mabatu ke non musala ikosa masito comme lelo siko to betali solo ya liwana ye atiki biso donc bino zobozo kanisa nini par rapport au bito qui peut ma famille parce que on a mona biso to za quitté. Vous pensez comment bino bato bozaki bato bozaka na ye bosala na ye? Bon, na utu bato kotanga na groupe moko na grand frère nanga baba mungita à partir des États-Unis groupe ya parce que on a obligé tout en droit na micho yo za succès lo yenge. OK. Nde mutu ezoki. Donc ninginde komoka yemba e pa iba boti bana bakunda baboti ne bakomokunda bana. Donc Johnny Penda a blessé bato, a blessé Vengadios. A blessé ya papi Moussoui na Londres Valentine Koutou na parlo pas na que Valentine a kokate na Londres ko subana bilamba donc pour pas si wana pena na été on se comprendre et ça même Johnny ça ma kamususu tu dois beta ça lango tu as une idéologie mona na Johnny boy tant ça théâtre doit Johnny chaque commune surtout qu'il faut to linga moi c'est non parce que Johnny idéologie wana au moins place commune sur ya artiste azalaka bongo so na côté ko jouer na bandal faut linga moi na bandal parce que selon moi ça ne moi c'est bomisi to lo bala mcho ya kutana moi c'est moi mabe ya bon au moins tina mazu moi pese mukanda te bana so misa Bible lobby, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Voilà. Dans d'autres versions, celui qui trouve les mauvaises femmes trouve le malheur. Trouve les malheurs, trouve la mort. Aujourd'hui, on a un sort d'hôtel, le cimetière rebellé, on dit 600%, on a 80% bolingo. Le bolingo, voilà. On va dire bolingo, mouté sali, bolingo, sali, bolingo. On dit tout ça, la cabane, mi bali bana basi, chacun a tout ça na bolingo. Mais mousou a mis maman na bolingo. Ok. Mousou bolingo, mouté dirija kaye. Mousou a une maîtrise de soité mais hôtel peut pas mutu za yanki hôtel peut pas mutu za bolingo azui kume un sous ememi na tu o prendre de chacun aza mutema ndenge moko te ce qui a lingi akenda kana famille doit accueillir penza quoi accueillir bato musu balobi on dirait Johnny Fire akutaki la brune la position mona mobali mo yango akoka ki bon ce sont des les ondines to lobaka musu iba tout faki bilo mo bon ce sont des les ondines déjà Johnny bon do parler les lois azali de na blessure moko des blessures de vie. On a vu tout ça, la blessure de vie, la maladie de vie. Ici de vie, mais la kiso ya vie. Et tu as une attention, na comme la kiss de vie, mais na boya yango. Parce que cet corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Les temple ni na boyi. Et ba sous besoin de la blessure du cœur de vie. Azo blessure moko na bolingo. Et tikalaye. Abaya mibali, abaya basi. So monika na moi surtout na combo kinganzi. Surtout kutana na ba blessure d'amour wana. Na bana na histoire pe na kutana na blessure d'amour mais na o vivre lo. Na ko betela ngo tu li solo. Parce que ezalaka pasi. Mais au fur et à mesure, on kuta pe na bolingo moko pour comprendre que ezalaki délivrance. Délivrance voilà. On comprend na tu so ba li solo na ngake oyo salama matu Samuel. Oyo bakanga matu Samuel na mwasi moko utaka poto. Utaka poto bakanga na ndako. Mama bana ngai wana. Répétez ça. Mama na bana na ngai wana. Tobotani bana misa, tobotani bana. Tika bo. Zo comprendre le quoi. Moi si utaka poto akanga na matu Samuel. Mama bana ngai wana. Et puis ba choc là. Mais si qu'on a mis to ngana oseka nanga. Mama na kufa? Te azali. Bana azali. Akufa déjà moi si. On compte appeler n'est pas dit motema et ça la passe. Parce que ça blessé tant une nouvelle. Oyo ka passe. Au vivre peu boyer pam pam pa ezapé bongo. OK. On comprend le Congo. Mais les loyo non il m'a pensé maman tout Samuel. On comprend le Congo parce que peut-être que ça ont délivrance. OK. On n'a pas compris. Peut-être que ça ont délivrance. Il a voulu ça la bongo pour coûter na pena bolingo moko boye. Voilà.
tango baesaka eli amelaka mai na torrent aomela mai ti mpo nzala ekoti mais ntango mai wana ekomosila eli akomona lokola nzambe yo mpo lingo okota na angle ya CCRS nzokana elaki mai fala esila mpa mona veva sarepta il y a des choses mosusu ekomaka na bavi na biso yo omoni yango blessure omoni yango malere mais eza mpo na gloire ya nzambe donc soki Jani akasai peut-être mpo na ye blessure eyaki peut-être eza nango délivrance grand frère nanga waze kalobelo komoko soko moni azongeli soki abosani lo mpo na blessure wana neti ngabo nakoki kozonga te voilà yo ozonga te nakopaloka si c'était moi mais naotobi chacun aza motema na ye non eza problème ya mokanda te oyo ekosala motu na poto il fallait mpe même na ne oyo Jani fallait azwa mokanda na vraie version na kabakamba il fallait ki asa la formation moko boye na formation ba bayela ki cop wana après ko ça la formation na so sisi a kota na procédure na mukanda on comprendre bon tango likambo ye bon chacun a son cœur ne trobaka on comprend ngapi al patuna ga masa nanga on comprend le kongo na façon mo al patuna linga ga mobimba soka keya Albachin peut moi simta. Osomo est-ce que ya batu susu au moni boga au moni ataka bien mais ce que bolingo sikoyo aibi ko maîtriser bolingo te. OK. Dans la vie faut yeba. Na lo photo retenir na vie faut mutaye ba ko maîtriser bolingo. Ba pesa ka moi si motema te mais ba pesa ka nde nzambe motema. Voilà. Osomo ndelo ko. Soko pesi moi si motema ce qui moi soit na kufi aussi blessé ce moi soit na kimo aussi blessé to ba jenso ne ba roba na la pris message ko ba to makambo ko loba na ye parce que ba tunyo so na famille ya Jani ba so bon ngai na ko koloba na ndengi ba zai ko vivre ce que loko sala ki Jani Petra zonga eza na oyo ya za ko mona malamu obeza muchu bo pekse makambo ya zo mona ni malamu ya zo mona nelenge mais bino mona biloko bololo et anyamo ba bengi kwa ba bengi korubo li akabiloko opola mais les choses étonnantes Korba memela eli biloko est-ce que ça y a kopola pour des interrogations donc du voix na domaine na bolingo to konana ka moi cité na domaine na bolingo donc ba ngo ba ibi réalité memi na liwa mais tout le monde makaka te la sego pour maman abana avant moi signyo so avant bobota oyeba da caractère na ye na mona liboso yo yebi karaté na mona ibalo yebi karaté na mona liboso so ki conseillité na mona ibalo zo ki conseillité boyebi sanga siko. Ok, merci beaucoup. Yadjo Moulex, moment vers la fin. L'habité message des Anini. Il y a Ndeko Jani Faya, message la bande de Bele ou bandol linga baza blessé na Kongonga ou Yoro Kaliwa. Il y a Ndeko Nabiso Jani Faya, message au groupe ces années. Nga vraiment, en tout cas, on a pu ça quand on a 4 coins à monde parce que tout le monde plaît. Ils en amènent na papa na Nico na Lubumba Sabi mais artiste préféré nanga. Donc Jani Azana Batoyo. Baza ba préféré Jani oso mo lelo ko est-ce que pour nanga Jani bimie pa nanga na ndenge na section lo ngeti ba bimna modèle nanga yi donc na koyoka pasi makasi parce que ngita na hotel Jani na Sarajevo na oseka te ninga jouer na oseka ko naza ko mimo nanga OK na hotel Aleki nanga Shikito naza ko mimo nanga OK oso mo na hotel de Londres naza ko mimo na donc za batimo basala nga bien so na omona sikoyo na tali pena boye Jani ne pli ezate ke akozonga ka lisusu na makambo asika tomona ka ba nostalgie ba komi nostalgie akomi kaka makambo kala ça fait mal soki penza bato yo bazala kala mosolo penda ke oui na kozwa pe billet soki ebembeke ya Congo ya tozolela kala mama na biso Denise Nyankero mama Denise Tshisekedi sala biso grâce ebembe ya mwana yo ezonga na mboka na pe fali pande na bakaki donc na yebite sur ça ka réseaux sociaux et palobaki so pende sala mabongo vraiment ezala biso bien OK et toyoka na pena ba Stéphane Mabila na kata Cristal tole la ta Jani wana na kosenga ta place ba fanatique nyonso ya Afrique du Sud ba to so ba mourir ya théâtre to yata na place moko boye tole la naza na passe mais on moni même naza na teni nanga boye na pena na passe de kende to perdre penda na perdre yangai quoi perdre ya famille ya yotneko na perdre yangai on profiter pe ça peut ba mbote pour bon na pesi mbote na ya Gisèle Tonomo na kati États-Unis tika na bengwata ya oyebi leki na ngai vraiment na pesi mbote
Bola Moleke Belé, na pesi mbote vraiment. Na pesi mbote na Nadia Love na Londres. Na pesi mbote na Ser Nasi Tumba. Na pesi mbote na Benedict Malanda. Na pesi mbote na Masa nanga Richard Mukendi, Richard Ibanza, Igondo Mbasi, Boyeba Kenaza éprouvé, Djania Koufi. Ils allaient penda bien to compatir nango et ça la penda malamu mingi quand on ça la penda nyusu na kimata musata mukolwango otoza na kati ya programme biso beto ça ta manifestation moko awa pour na frère nanga Lola. Ok. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que les a passé mingi bandeke belé baolela partout dans le monde entier. Ndeko na biso Johnny Fire, Arthur Oyo. À Sepelisaki Batu Belé. On est là vraiment pour nous couper sa bonne information. Ça l'effort, tu peux savoir vraiment information dingue zali ko se dérouler na Kinshasa ou partout, surtout en Afrique du Sud. Tu peux savoir bonne information parce que nous sommes ici en Afrique du Sud avec Boss Stéphane Batebele, bah ko s'organiser en tout cas en Afrique du Sud. On a profité peu sur naïb sa maman Léonie Mouli, na Bercy Mouli. Nous avons besoin. Il y a quelque chose dans Kota Studio pour aller la Lola, n'aller la Gianni vraiment n'a s'inspiré déjà na Kota Studio n'engto sala kaka na za maloba koloba maintenant na lobi angote na loba ngona nzembo et ça la pena malamu mingi. Merci beaucoup, j'espère que yo allez mutabatu moi muke roya au Kota Studio au salango et au sala makasi je crois tu profiter pour na clip wana voilà mingi na compte sa biso qui France Télévision. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité, vous avez tellement ébélé Kota la biso qui m'a bota exemple liboso ta l'émission là c'est ba komi s'abonner. Cliquez sur la notification pour ne rater la vidéo. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kill France Télévision n'est ma cam. Aux abeilles, au film bien, au émission bien. Kill France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi Sotoloba Minti. Nous salane ma cam. Abonnez massivement la chaîne Fraskin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge. Wenge na Yannick Wenge yonde makam. Kill France Télévision n'est ma cam. Salane ma cam.